Bonjour, 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 mbote, mbote, mingi na bino nyonso to ba bolinga ka maman ile ani, tu na pesi ba mbote, ba ebo ma vie, puis moko wazima, est-ce que vous allez bien? Boni bilo ante konanga, est-ce que boa malam? Merci mingi na bino surtout o bolinga maman ile ani, tu obo se plaka na maman ile ani, tu o bolinga kotala be misha maman ile ani, tu mena ba toujours que kola muka ezaka habitude d'été. Les autres ont déjà le 4 novembre 2023, kola muka za habitude d'été, ce qui nzambe après si on peut ma bon moi il faut que ba na komisa nzambe ne fait ce que peut ça ka nzambe merci. Et ça très nécessaire parce que nzambe alingaka bato baza reconnaissant et pas inayele to sola mingi makambo etali puissance ya prière parce que ndenge tozaka boye na kati ya mokili oyo tobota makambo na mutu auta à côté na ye et to so mingi suspect makambo etalaka vraiment mabala boyebi ke na kati ya ni tuti to so abi makambo etaka mabala naza vraiment pressé nazo ke ndeko prester quelque part naza na libala moko ono ke ça sur service traiteur la providence bino mo boyebi na bake soko oza na besoin service traiteur ko se déranger te komi tungisa te contacte be maman il est à nitu na 06 15 31 69 90 yango penza ka numéro na WhatsApp soko za besoin vraiment ko hésiter te au contacter maman il est à nitu na kwa une équipe na mo mbato ko sala en fait na kitoko ko sepela fête na te zaki au mona ngo penza na komisa ngo penza fête moko ya VIP voilà kibombanda o basa mabala bazala ka na batata mwasi ezalaka dia kwa mwasi aza ya libala membanda na ya liboso eza batata mwasi ya bana bambanda ya liboso ya basi mabala ezalaka batata mwasi ya bana lisolo na website na za vraiment pressé nazo kene mais fona website bino viki na okesa la pe fête moko ya na okesa la mariage moko siko de toute façon boye binga bien so na sali na ko publier boko mona fête on nazo kende ko sala siko eza na ndeko yebisa kinga bana lobi na butuna ki très fatigué parce que fakina la avant pendant la mokana tongo bon mon cette émission ce n'est pas dans mes habitudes de publier vraiment le matin ba 10h, 11h, on a publié à partir de 12h. Donc, on a publié parce que je me suis réveillé vraiment très tôt le matin pour nous dire que ça là, mon sala nangana, ça a bien que service très tôt la providence, et on dit à gagne peine nangai. Donc, mon sala nangai en wana, gagne peine nangaza, service très tôt la providence, mon sala oyonga la sala kaya wana. Nde komo kwa ebi singa le bi maman Eliane, bambanda na bi, yeko tuntape singa titre ke bambanda ya base mabale zakande batata mwasi. Yeko abi peut-être titre ke bambanda ya base mabale zakande batata mwasi. Abi mama nitu. Te ya batu ona ote ya bino na ebisa bino kotikela mutu moko za na pouvoir likolo abana na yo te. Kotikela tata mwasi moko pouvoir likolo abana na yo te. Kotikela papa kulutu mona papa leki pouvoir likolo abana na yo te parce que bana bazalaka yango mundela azabi a comprendre que bana bazalaka batumi bale papa na mama esika batumi bale bazalaka na kati ya chambre esika mobala pese la semence papa kulutu azalaka te papa leki azalaka te mama kulutu azalaka te mama leki azalaka te bambanda ya base mabala ezaka nde batata mwasi alobi mama nitulia biso libala oyo semeki bombanda na semeki na ya kosakana te donc omoni ke mwasi mwaza na kati ya ndako ya libala ba semeki kama tubachaka ye mal à l'aise et boyebi mabala oyo ezalaka ke soki mobala aza na mwa eloko ana mwa bozwi donc tout est permis na mobala aza na mwa bozwi amonaka nyonso to pa na ye eza permis akoki kodécoucher akoki kobala basi ndenge alingi kosala kindumba okomona pe mobala na mwasi na ndako aki bala mwasi musu mama na yepa accompagner ba kepe ko bala mwasi musu mais mama na zwe batiki ngape na za mama na za pe na oya ngaba na basi et surtout soko kuti batata mwasi moko boye babala kate batata mwasi bo bavandaka na mabala te batata mwasi mo baza vraiment poser te sikoyo so kuti sikoyo baza na ndeko moko azana mbongo bana bandeko mo bana mbongo oyo ke bavandaka bien na basi na bango olie kutu bambanda baya ko chabasi ya ndako mobulu ezalaka nde bandeko ya mibali basemeki nde bayaka kochabasi ya bandeko na bango mobulu ndeko mwasi alobi antuka mama Elia nitu ngai lokola bandeko mobali nanga batungisaki nga mingi na libala lokola te bandaye koyoka na bango te bakananga kaka azela mokolo bana bakobala koluka biso mokolo bana bakobala koluka biso ayi mama nitu maloba nyonso tu ya mabe batata moso banda ba bana nanga na bandaki kobuka yango nazo bebisa yango mama na tema na mabondeli ba mona yanga ka boye parce que eloko molo bakezaka bien lobike bato basambelaka faut pas kozala ko pharisien so azo sambela zo nga bato ba mona ke nga na sambelaka nga na mataka na prière
bato batiaka ba statut nyonso surtout ya maloba nzambe na ba internet na ba statut na bango ba parole de Dieu ba verset biblique kolakisa bato mokilike biso nde tosambelaka nzoka bato mosusu basambelaka dans le silence ndenge bible bakayete so ngo sambela kota na chambre kanga porte na osala nini sambela nzambe na za likolo akoyoka yo bango batata mosa bamona nkabwe bazokana ngai me bato bazoyebisa nga zela tia komona mokolo bana na bakobala koluka biso ne place akoyeba valeur na biso ya batata mosi ntango mpo akoluka biso tokokende pete mukolo kobalisa tokokende te ba biso to batata mwasi alobi lokola na yokaka son wana deja mama nito na telema la mabondeli naza ko bondela pona bana nanga naza ko bondela naza ko buka deso to ya mabe nazo bisa nzambe ngana sengise kama kila na mobali na sengise na tata mwasi te na sengise na papa kulutu te na sengise na papa leki te mama kulutu te mama leki te zama kila ya ngai na mobali et puis il faut ko telema ke ezala tata mwasi ezala papa kulutu ezala papa leki ezala mama kulutu mama kopesa pouvoir na ndeko moko te likolo ya bana na yo kopesa pouvoir na mutu moko te maloba na bango pe bangisa yo te soko zotalisa nzambe bisemence oyo ekoteki na libumu nanga 9 mois ngamu na memaki mwana alors nzambe mutu moko aza na droit likolo ya mwana aza te et puis bible lobi malédiction sans cause n'a pas d'effet malédiction ezaka na cause yango ezaka effet abi mama nito na mipesa na losambo bango bayebaka te bamona nga kabwe na mipesa na losambo lokola pe na yo kaka ke soki ata lelo azobalisa bingisa to okende te mama na saka pe libala mwana na bingisa bango pe te o batata mwasi na lekisaki bango penza ke non bino boza likolo ya nzambe te boza likolo ya nzambe te po nzambe asali grâce apesi mwana mobali bino boali koona ye te donc message oza ya kofortifie bato oyo bolelaka er nyonso ozelaka er nyonso ozomona bato bazoloba mabe likolo ya bana yo bandeko no baloba mabe likolo ya bana yo basemeki baloba mabe likolo ya bana yo kobanga te telemela yango na losambo parce que bango bana na droit te po yo pe ndenge oza na droit te likolo ya bana bandeko na yo ou bien likolo ya bana ya basemeki oza na droit wana te donc ndenge oza na droit te bango pe basemeki baza pe na droit te mokili ese changer bango pe baza na droit te bible lobi ke bakobundisa bino kasi bakolonga bino te bitumba koki koya na gauche na droite mais po balonga yo pe te na bitumba eloko fo sala yo pe fo telema na prière yo pe fo matanga na prière osengaka makila yesu protéger et protéger na libota na yo po bayini so ba kobundisa yo bakoka kozwa yo tabi mama nito bango bakanisaki bango baba nzambe bakasi baba nzambe ngai tata mwasi biso batata mwasi mukola kobalisa tokokende te komona biso te alebi mama kaka oyo banda kotia muno mukokela balisa biso te mama mukolo obalisa mwana yaki na beto hôpital mukolo ngana obalisa mwana mutu akanaki ke mukolo ngana kokende te kaka ndenge akanaki wana likambo akana esimba te nzambe asukisaka ye akanaki mukolo akobalisa toza batata mwasi azela mukolo yango akoluka biso mukolo yango kutu tokokende te aza mwasi mabe mwasi kotutaka tolo te na moninga aza mwasi mabe po oyo moninga azofi na kati ya ndako ya libala na ye yo koyeba yango te oyebi yango te bino bomonaka oyo libanda me oyo ezaka na sous-bassement na sous-sol il faut moto azovivre yango ayebisa yo so moto avivaka yango aza koyebisa yo te moyeba eza te balobaka mwasi ya solo abombaka mobali na ye ase ya mabele abimisaka bosoto mobali na libanda te po basi nyonso na mokili soki babandi koloba makambo bamonaka pa mabali kozala susu te bato bakozala na degu ya kobala bato linga soko bala te soki bazoka ke po bato bebi ke libala ezaka kitoko libala ezaka elengi mais soki sikoyo basi ya mabala bakomi kobimisa mabe ya mibali na bango libanda bando bazobota malelo génération oyo bakozala na debu bakolinga libala te bakoloba te libala eza mabe po soki libala ezaki malamu bangaki basala mama oboye te soki libala ezaki malamu mama oyo angaki asubir ba injustice yo te so libala ezaki alors loko babi ke mwasi fa bomba mbali na sa ya mabele basi babombaka makambo ebele basi protégeaka mabala na kobomba makambo mabe o bamonaka na kati ndako mabala basi protégeaka génération future pona basa nini ba dégoûter libala te kaka oya tutaka tolo makasi wana o bande ko tuta tolo mukola libala mwana alobi na informa bango te na tika charge na ndeko na bango soka koyebisa bango te talinga te mais lokola ye pe ndeko ayebi ke nga pe na famille tozaki kita mata ye pe na kanisa azaki pe na du mal ya kobengisa bandeko ne ya basi abengisaka bandeko ne ya mibali
boyebi bana mibali bakaza ba problématique te abi abasi abengisaki bango te abengiseka oyo mibali mais avant d'abord convaincre nga te omoni baba tata mwasi ya bana aconvaincaki mpe ngai te po ayebaki deja mpe position na nga nalobaka ke mokolo mpe bana na nga bakobala na akobengisa bango te mpo nalakisa bango ki baza na pouvoir moko likolo ya bana na ngai te lokola mobali asebaki maloba wana abengisa nayebi ndenge nde asarangeaki na bango te mabengisaki bandeko ne ya mibali mokolo ya libala bandeko bayaki mais ye oyo bandeko tuta tolo babengisi ye kutu te mase retrouve wapi na mbeto hôpital ase retrouve abela aza wapi hospitalisé donc libala ndenge ezoleka amoneli yango kaka wapi na internet lokola bato bakoma ozosnape libala ozosala boye amoni libala kaka na internet mais kovivre yango kokimona meso amoni yango te mpo na nini mpo motema mabe motema ya keto kokanela moninga mabe kokanela bana moninga mabe kosala boye entre temps yo moko poza na bana na oya basi oyebi sort na bango te oyebi avenir na bango te soki kozala meilleur oyebi te so bakutana na mibali ya ndenge nini est-ce que bakozala heureuse na mabala na bango ou bien oyo ozosala mabe koki mpe kozonga mpo malédiction sans cause n'a pas d'effet malédiction avec cause eza na effet donc ntango oza kopointe bana baninga maboko bana bandeko no maboko e bana boye maboko bango boye yo oza na oya yo keba malédiction babiti na 4e génération elandaka eyana bato mosusu ndeko moko ya mwasi abelaki diabete ntango abeli diabete atali papa na bango diabete te mama diabete te famille diabete te ntango ozoba ndenge na libota na biso toza badiabetike te ngai nazwi diabete wapi abeteli ndeko ne moliso na Kinshasa ndeko abi eza na cousin moko ya papa akufaka na diabete mais bana ya cousin papa wana bazwaka diabete te tala diabete ki oki kubima epai ya mwana ya ndeko na ye mosusu yao babi malédiction landaka tina 4e génération soki ezwi bana te ekoki kozwa mpe bakoko soki ezwi bakoko te ekoki kozwa mpe bakoko lolo yango wana mpenza na bato mosusu ozotya bana ndeko na yo moto okomwa ata mosusu mpe na libala mpo obalisa mpe bato baba oyo wana kutu na basemeki bayokanaka te seke akoya kobundisa babokilo seke mibali oyo bakobala bana na ye akoya kobundisa bango seke ye bando finga na mibali ya bana na ye seke ye bando bundisa basi ya bana na ye okomona soki bato basi babi bongo mona ozwi mwasi azwi mobali tango mobali akoyebisa mama te mwana mwasi nazwi tika famille wana te kokota te famille wana kokota te tala famille ezaka boye tala babundisa boye tala basalaka boye erattrapaka kaka mokolo mwana azobala ye na mbeto hôpital na hôpital akoti hôpital mpo abelaki yao babi likambo okana esimba te yao naye kolendisa bato bootala ngai mama motu moko aza na pouvoir likolo ya bana na yo te tata mwasi moko taza pouvoir likolo ya bana na yo mama leki moko taza pouvoir likolo ya bana to mama kulutu moko soki balobi eza kaka nul et sans effet mais likolo nango eza prière fo kosambela mpona progéniture na yo sambela mpona libota na yo mutu fo tuta tolo oloka osoko oza mwasi fo loka oyo mobimisaki na makolo ntango baloba otika na 8 cm 7 cm 10 cm mwana bimi wana mpenza abimaki na makolo no boza mpenza na pouvoir à 100% po yo mopuseke pousse opousse ntango yo mopousse wana yo moza na pouvoir likolo ya mwana yo mais oyo auti na nzoto ya mutu mosusu apousse ye mama pouvoir oza nango te po ata nzambe azomona babengyo tata ya mwasi me yo moto atyaki zemi te babengyo mama kulutu yo moto emaki mpe mwana na libumu te bakolo mwana bazali mwasi na mobali oyo boye koyaka tata mwasi papa kulutu mama leki wana ekomi famille ata ndeko na yo bobotami na ye tata moma moko oza mpe kaka na pouvoir likolo na ye te mpo yo moto boti ye te azaka ndeko lokola yo bimisaki na libungu na yo te oza mpe na pouvoir koloka ndeko te mpo azaka ndeko pouvoir wana oza nango te kaka moto akemi aneni mwana na ye mpo moto nyonso so aboti mwana aosuka alobaka maloba kitoko likolo ya mwana ye sikoyo yo oyo koya koloba maloba mabe likolo ya mwana moninga eza nul sans effet bobondelaka mpo na bana bobangaka mpe te tata mwasi alobi tata mwasi ta mosusu mokolo mwana mobala tata mwasi asa kufa kala oyo ekutaki na hôpital ta mosusu batata mwasi batungisaka yo wana basemeko batungisaka yo
o mokolo mwana kobala aza mokolo kobalisa bana o mokolo ta mosusu bakoza basi bakufi na bango et surtout so na bana bazana na mike ba mineur ti bana bakola ba maje ba bana ngo batata mwasana piu basi bakufa bakenda likona ngo fokaka lo sambo ko sambela sambela kapona bana ndikoza na bana foko sambela kapona bana malédiction sans cause n'a pas de fait. Malédiction sans cause n'a pas de fait. Ce qui peut moi moi sambela kata yo maman bocho ko koloka ite. Ata yo papa bocho mo koloka mona te ce qui mona naza déjà makila ya Yesu kati na ye. Ce qui mona naza déjà sambelaka. Okomona yo moko pe géniteur na ye moko ki pete po aza ko sanini a ko sambela parce que ya ba maman musupe ba ndoki ya ba tata musupe ba ndoki. Ye moko aboti bana na ye moko bandi koloka bana parce que mon boti ana pouvoir kola bana na ye mon boti ana pouvoir mais yo mwana soko so yebike ba parents nga ona mona ka bango malamu te mata na prière ndeko na nga bondela mata poso ko zo mata na prière ba bocho ya yo ba sorodiongo ba kokokelo ko moli kolona yo te poza déjà mwana nzambe pona lelo to siki wana nga na kiko zo vola na kena nga msala. Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambe kalusa kumuna nzamba nibeshene bana betu bonse bo sentir que na après pona asa nini na ke musala na lo basoza mutakana kotala ngate po sepela na ngate supposa fanatique révolté kotala ngaite po ko sepela na yo na ngate. Bonne journée, bye bye.